Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV pour s'abonner, pour liker, pour partager. Vraiment, liwa ya segen to kokoba nango kaka. Batu balobi maloba lobaki ekoki sami. Segen lobaki nini bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Avant akufa ba émission oyo asalaki avant accident na ye. En tout cas, maloba oyo segen alobaki nini na ochela bino boyoka maloba oyo ebimaki na monoko ya segen ye moko. Segen alingaki na yeba problème na bato te, azalaki chef d'orchestre na BCBG. Malgré ça, bino nyonso toyebi kozala chef ezala facile te tango za chef bato mosusu baolinga yo, bato mosusu pe bakolinga yo te. Voilà bandeko, tolanda maloba ya Segen Mignon. En tout cas, liwa eza mabe, liwa eza passé. Vraiment, apparemment, Segen, on dirait azalaki bien préparé. On dirait la famille vraiment, vous likez, vous partagez. Tout l'anda de Konamiso, Segen Mignon Maniata. Préparer na esprit na maramutu. Ndenga na pe mara na ebige un jour na kokufa. Yango na evita ko sala ba mabe tropo na bongisa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite. Donc faut la préparer na maramunyo surtout donc papa chéri nde mutu na ngai. Donc bouke misère na bango nde la Segen. Oye na yo za na ba ambition na yo papa chéri afula yo oye bana. Après au volet na ba propres ailes allez bouke misère comme Segen wana oloba papa chéri te. Après si mamikolo et comme magao vie wana boy ba misa ko magam na bango sima o ba bombagi Segen bato alana na problème te. Segen mabe na ende papa chéri soka lobi 12h azawana 13h azawana ponctualité puis respect ya musala. Si ko loi ya orchestre et lobby soye retard au madana podium te zela mokonzi moko Salvatore aya au matate so na yebisio au matate li sumu na nga yango wana répétition to bandare rep 15h yo 16h 17h wana salanko loi na biso ya répétition et le biso après 15h moi bilongi na pona bilongi pire nga wana zate pire nga daga nzambe na ngana papa chéri moko esili pire nga wana na BCB zate pire nga eza papa chéri moko leader patron ya groupe pire nga ataba Kibens rien pire yo raté Kibens za collègue ba masa tu bazawana baleki bandeko ba yaya baza ba collègue mais pire toi là ba pire te mais à tort. Pour papa chéri soka lobby talaka dola ba pire papa chéri soka bi bon asane songolo pa kalabo na olongola Segen chef l'orchestre yo o remplacer a osepelat a osepelat te musu pa ko boya lobby a olobate ote prestika Segen asala bien rien vie na okokango boss na sala na okoka eza bongo oh na yebi na ngango mutu foza ka préparer na esprit na maramutu. Ndenga na pe mara na ebige un jour na kokufa. Yango na evita ko sala ba mabe tropo na bongisa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite. Donc faut la préparer na makamunyo surtout donc papa chéri nde mutu na ngai. Na pire c'est que quand tu regardes l'évolution ya Chai ya master to ala ine na kata mouvement bon akenda a voler na ba propres ailes na ye. Bon, il azomona ge azana bien. Donc comme aza bien, tant mieux pour Chai. Donc Fougeté. Oui, mais ba misiano balongwa to wana balala na banda ko. En fait, on ba mission Benemi, ba balinga ko komisa ndengo wana. Ozale chéri makambu, papa chéri, chief Santa Tomotombele. Après tant longwe yo mo créer moi ba esprit mo bo komi ko boma no move komi ko finga place outi place ba fula yo ya na mona bango ba bolole kaka to Yannick Fundu ba contredire ngate c'est mon frère to kembana na kata ba wenge o omoni lelo bato bele ba betaka histoire ngo ya faire ndenga ya wenge ba beta ngo bien penate donc faire la mwana mai na ayib makambo na zoloba. Donc wana madame mutu na ngai tanga koti wenge ngana dala wana na fanda na ventone na au moins so koti na porte ya école wana na gauche
na wale makaya buna fourchette biso ndako yale na sima kaka na bamboma. OK, bamboma to bamboma. Nga ndo fande pa grafene nga chwapulenda afande na sima to ndo beta pembenya panena na makolo na koti na ngai. Fere balanga na okese na bango na ebite rumba de jeunes oui. Na ngiri baye ko beta enlever les dos na kermesse wana. Fere zoyemba na esi ventone ve oga jeune wana ndenga zoyemba. Abi segunda afelo ko so pechwana akitia zwela ngai na kozena zwela ngai o ndula ngobosaka na ba kofiro mdepe ka hôtel abino yango wana ngana mamba wenge ya kasta so tuna so kise yango to so solo non c'est gars to beta na salon enta pa faire tanga ok pour 20 na ko telemate aya ko benga faire tant basilisi bao kita biso ko photo mata ngane fona ke nego arranger drum na banda ba variété après grand prêtre Titina fanda bita to banda boulot très bien aye boy pa na toucher mona mayaya ndeni 20 na ko benga yo so il fait na bonne mémoire ayebi na bengi faire basoli paye na 20 papa rendez-vous. La samba, oui, la samba, il a beau na stade de martyr wana. Na prince na yebi ngo fe. Fere pecha ya na yebi na ndenge fere la taka. Mbata jean, bot moko boye izalaki pe ya jean, ya bleu. Bot na ya na yebi ke otala émission. Oui bien aya ga sarape test na wana bayoka e Prespaya bandimi tozo déjà na ndule wana ka tant to beta fonction na Sénat presse ya na si petit mot to na répétition OK ko balaki même moral na niveau moko ko ndimate donc so na lobby yango po eta moi lisolo mo e mulai mais bon na lobby ka ngande to wala en bon terme na mona mai na ngato wala bien